tovana na mboko tila banzembo bêtise lokola ba chuku eyembama badumi basawa leta ofale aye bobima mutu na mutu asonga mboka na bino journaliste oyo azotuna invité ke fala aza numéro 1 na nini fo bosongisa classe namusika me naoki malili yango moninga alobaki bamisele na biso désormais na bimisele bango papier mutu na adversaire na ye fala komi même na influence mosusu or musique même makambo ya este oso bafandisi bato basolola fo fali azala ezaka koloba vérité mais sikoyo mpona bakongolais ezani nzambe akita fongola mutu na mapata nayebisi bino fali aza numéro 1 nde bondimi bon namona yango eza normal mpona israel mpe nti lelo bandimaka yesu ayaka aza yesu wana te. Voilà, bienvenue à tous les abonnés de Nana Bodouga Télévision. Merci pour la confiance et fidélité. Nabi que vous allez vraiment ébélé partout à Kolanda émission Nabino, topé rubrique Nabino, ba warrior, ba lobinini. Voilà. Présenté par votre âme la servante Nana Bola, la petite Nana, moi la mana. Merci d'avoir tout bolinga. Nabino vraiment il y a trop. Bon continuez à s'abonner, liker, commenter, partager surtout. Et ça la biso bien. Là, je dis merci à toi, Kassiré Kapoison, Rodrigue Matin, le prix Nobel de la joie, Astrid Yende, Bélène Nambong, des gros bisous à toi, sans oublier, ya Fiston Botuale, merci beaucoup pour tout, papa, pour s'abonner massivement, ça, la biso vraiment bien. Bon, tout nana bola ozawa, puis tozaka libanda, bikande ezala toujours, pour la copie, c'est l'actualité, et ça, qu'on obligé, biso ya koloba, nous avons invité nanga oboye, bolingami, parce que bon, benga kinga ya trop nana bola, yambaye, kala, botourna, kala, tozane, alelo. Jerry Kobektox Kokaba Warrior. Il avait invité Nanga, il fait déjà son entrée. Kokaba Warrior, Jerry, il est tombé, il peut développer car si je des alarmes toujours. Azoko a déjà invité Nanga, Jerry Kobektox Kokaba Warrior. Nana Bola. Ah, papa ça dans bisous quand même en 2025. Marie Zara 4, Coca-Cola comme 3. Personne loin. Conjoncture à Congo. Nebisa, bonne santé papa. En tout cas, ngai santé Zara bien pour Fali Poupa. Malgré moi sur Zara na Dubaï à Koseli, papu na biso makambo aza maladie. Oh, et là on a liboso ngana ça no ba warrior. Mais ba warrior bo sa PC. Soki papu na biso abeli biso ne photo yeba. Bolanda bato te akenda exil po yibaka mbongo mutu. Bolanda mutu te asa habilité à quoi on peut savoir leçon moralité pas pour la mission bien santé pépélé bali ba dire mais la pas monia beti ba concept taka muta sali tourner à 1 année 2 mois oui asa faut paiement mais na ko paiement na ye wana lokola bana baso bazana commerce musute commerce ezaka YouTube ata tableau mo ba teka ba crédit ezate ye pona ya kosela ka batna ma internet ba warrior nyonso boza la calme papu na biso aza bien yango boboni mpe nga naza bien mpona yebisaka bino fali soki asali cri asali fièvre nga na koma nga na koti koma siko ye asali fièvre te nga naza boye ndeni donc c'est ça donc eza lukuta eza luvulu voilà bonne santé siko yango eza siko sava yango donc expliquer biso non santé pepele nga mpe nayika na ndenge atour ya système na ya kolia mwa eloko pour mère passa yaki na catalogue à cinéma 193 pour mère passa yaki mère passa yaki donc na yako beka moi tout ndenge zalaka tant que warrior diembeli pe mbala moko diembeli pe mbala donc vraiment tant que warrior pour biso ba warrior warrior nyonso travaillaka c'est ça warrior nyonso taza donc d'abord warrior c'est un guerrier donc santé pena pepele makamutu pepele en tout cas je salue ma sœur oya andimanga na mabenanga Chantal Bomolo Bokila Lokondo. Donc, passer au Pena Bankadraranga, la bosse Mireille La Fine, Bardoté 36, Maman Nene Tamadinda Adjo, Ola Moleke Bele, Miss Mamicho na Monaco, et puis directeur de tout le temps le meilleur, pas directeur Nyoso ya Congo, directeur Edi Badiata. Bambote na Epa Tanzanie. Nana Bodou, ya nanga mabele. Nga mona mutikile. Oh, tika boy. C'était des assez combattants, kota baya Sam Chintu. Kota baya Alain Zambé. Donc mon directeur en tout cas, félicitations à staff Momba Fali Poupa. Lelo malgré badongolo miso bazoya kofinga bino mais bola que ça lelo que boza pembeni ya mutu pour bo soutenir. Mais ba sete musala makasi. Mais ba sete musala makasi nga solo bango. Félicitations na groupe Momba Fali, o bazan. OK, c'est que mais tourner na lobby
orchestre ou groupe d'accompagnement qui est tourné à une année 2 mois. C'est pas facile. Pas monsieur qui est aux États-Unis, 4 ans, on a moins quoi demi. Parce que si vous êtes à Paris la Défense. Paris la Défense, les 6%. Et billets. Les incapables. Alors, le comité à directeur n'a pas fallu pour pas. Il faut même que les warriors te fassent un cadeau. Yani. Babiro na nyoso tu faut te faire un cadeau. Pour soutenir Papou. Pour soutenir rien. Comment dit batu musu ba yaka pemela ba musicien, ayeka rapport na basi. Ayeka rapport na visibilité, mais ba o ya biso ba ya pona ko sala musala. OK. Na solo ba ko na flatérité. C'est ça, très bien. Mieux vaut na kufa na malaria na makamona lo ba kena kufa na malaria. Pour na la vérité. C'est ça, moi t'es Mikolo Stade de France. Stade de France c'est un gros. Ah, ouais, na Stade de France. Na osala boy. Na Stade de France. Na baxi sur le drapeau Congo. Ah, OK représenté hein. Voilà, to comme appelé on a géré un mot pour na gouvernement na biso ya Congo. Non, moi na biso normalement guerre. Mais tout ça c'est que Congolais nous surtout à Congolais, au lingo comme mukonzi yaka na élection. Yaka na élection pour mabande no Congolais. OK. Sans appel na vrai Congolais na ko ma Congolais. Yaka na élection. Voilà. Parce que tu on a ba warrior ba na est. Na rotolinga te to perdre warrior mo na est. C'est ça. To rolinga te to perdre warrior mo na étendue la République démocratique du Congo. Congolais no surtout lingo au pouvoir yaka na élection. Parce que tout le monde est payé quand la minute à Papou à salaire de centre. Oui, mais Fali pour passer parmi Fali pour passer parmi. On dit pas Congolais né. Na lukana bongisa mo eloko moni. Congolais ndira lingaka mutu mo ase escroc. Mutu mo asa lokuta. Parce que Fali pour pas assister à nani comment on appelle chaque fois. Bon mon docteur Mukweka zawana après ça ba ambulance. Mais bateau va mettre stade de martyr ba kosa ba batu na biso est que ba kopesa ba mbongo tila ba pesa ba futa musupe bele ba la ka mbongo est petit le ba muto mona le ba dérangement na téléphone ba benga nga ba balanga bino bosa bo pandisa ko point bo lobelaka likambo te mwana mboka la ka mbongo apesa te na bingai bo kotuna ngate bozala ba numéro na mabo benga bango mais Fali pour passer tout près na bandeko na biso est on mona ki dele makamwana quoi a posté a commis a sala ki soki 4 postes soki 5 postes donc ça montre que Azam Moutou Azana humanisme. C'est ça. Donc Congolais nous surtout même ngane na zabo na contribuer na ni na ko baketo boy non à la guerre. Congolais nous surtout faut contribuer ko baté ko mboko eza biso. Tolingi kimia. Voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup Géry. Tu peux noter ba culture et musique na biso ya Congo. Au monde on est kende en 2024. 2024. 2024 après na lobaki. Désormais, ma mission il a fallu qu'à charge. Tout le monde qui grand frère ouais à son auto le bar qui fallait à ce bout là Nigérien hier moko. Tout ça c'est distrait, ma musicien pour comme ça des missions belé qu'on les album. Qu'on se gâter tout la vérité. Donc mboka na biso tozalaki na tozalaki musique de ça en otage. Ce qu'on lingi na expliquer au lisusu. To vana na mboko tila ba nzemba bêtise le rôle là ba chuku et mama. Badumi sawa le temps fallait aye bima mutu na mutu asonga mboka na bino basi ba suite live basi ba afsana basi ba migrant de rêve lelo boyoka bango lisusu ba petu wana ba buna boy nyonso to na ba yemi ya lade wana c'est que tout le ballo fala ça asa honneur na ya musique na biso journaliste oyo azo tout invité que fala ça numéro 1 na nini faut bosongisa classe parce que ba preuve ya fallait zo mona makamwa zo ça la réalisation maman c'est ça comment dit pour ma congolaise anina ayoka kana so ba bi fala za numéro 1 donc pour fala comme numéro 1 il faut ko faire kufa jiba kufa wera kufa et ça normal ta musicien comme numéro 1 exploit zo ça là OK c'est ça maman nanaye bonjour la déjà hein vraiment déjà na musika mena ki malili merci na musalo zo sala merci beaucoup maman musika Chantal Bomola je nous câble koko ba warrior yé voilà nana merci na musala bo sali ba warrior na ça déjà wa boya relier l'enseignement 193 mère d'Asayaki pas pour rien quoi eh mais raison dégagé malili potika mbamba on na ki malili ya ko buka na te photo zelenge faut na futa nyonga miso musala futa donc tobanda koloba fali na 2024 a réaliser makambo ebele a réaliser makambo ebele vraiment yango moninga alobaki ba mission na biso désormais na bimisela bango papier mutu na adversaire na ye
Voilà. Faire il faut yo zo Burna Boy. Fabrigas Yakawa na Davido. Héritier Zoa Wizkid. Mutuna adversaire na ye fali lisute. Rebo kende kuna Ayastar. Nani lisusu? Mama si to pesi yo Yemi Alade. Donc mutuna adversaire ne botika pe fali. Okabole ni bango. Na kabole ni bango. OK. Na kabole ni bango parce que lelo yo ota la musicien so luke na musique azate be émission belé. So be émission belé ndenge nini po beta musique totombola. Obi lelo fali asu musique na libulu. C'est ça. Atomboli yango malgré musique ezaka likolo senga ba papa Rochero tabulé. Mais génération ya ba mikolo ba fali ba yaki ko dindisa su musique na libulu. Voilà. Batu loko ba magie système baso beta bango instantané. Mais lelo ta fali place comme si musique. Voilà. Ce qu'on a que ça là nga passe tu na yeba parce que ba explore au fala sali au lelo ton tu fala ça que de musique congolaise na biso ya Congo. Mais et ça va tout musulman ndima au fala to sala te ba explore eza mutema mabe. Omoni congolais nyonso. Oya boya ka fali eza mutema mabe. Comprendre eka ça ne mutema mabe. Parce que makamno sote zo la kisa et la sa ke mutoyo aza mukieta aza danger. Tomoniango. C'est ça. Tomoniango. Tozonga na sima mwa muke. Tango basalaka festival na Stade de France. Babengisaka be orchestre, babengisa orchestre ni na orchestre ni. Babengisaka wera so na fali. Tango francophonie ya na Stade des Martyrs. Na la bête qui devant 40 invités, 40 pays wana. Ba sommet ya ba États-Unis na ba nini Afrique na kenda. Fallait comme même l'influence mususu hors musique. Même Magamaesto so ba vandisi batu ba solo là. Il faut fallait azala. Pour la fali. Mais oui. Mais ça pas peut belé basa la Congo pour la fali pourquoi? Par rapport na fali parce que les lois ali figure oyo et qui ko influencer les kamwana ici là. To les kamwana ont impact. Voilà, c'est ça. On se comprend. Les lois fali pour bazali mutu oyo même dans le bien les lois ba comment traiter maître Christophe Bosembe, ba comment traiter warrior. Obi po ina po lobeni. Alobi Congo rotika la peut-être kozwa musicien le roi fali pour partir. Oh, mais oui, est-ce que autorité ya mboka la psia Congo. Est-ce qu'on va traiter warrior vraiment? À reconnaître ça. C'est pas la vérité. Mais ce qu'on pour les Congolais ani, Nzamba qui t'a fongola mutu na mapata, na ebisi bino fala za numéro 1 de bondimi. Bon, na mona ngweza normal pour na Israël petit lelo. Bandimaka Yesu ayaka za Yesu wana te. Donc on se comprend, na pays na yo ezala na pour mais banda mboka. C'est ça. Yaya. Leki yola banocha mutu ba kasa oki a dédicacé yaya. Aye binzo ma dédicacé yaya. Ah, donc c'est ça, vérité na biso lelo. Ata to biso ba gaulois, ba spiritas, ba wengemen, ata tozo silika ndenge nini. So ekomi maka mboka. To tient République démocratique du Congo contre Nigeria na musique. Bobimisa mutu akobunda ya liboso. Tout na siko fanatique kasi yango na bit. République démocratique du Congo contre Nigeria na musique na Nigeria ba bimisi Burna Boy na Congo bobimisa. Moni place siko comme atosongi na mboka. OK. Tosonga siko na mboka place la Gaulois wa biso te tika falaki. Donc c'est ba mu ba yeba fala leki na leki ba yebi na bango hein. Ba yebi. Voilà. Mais toi qui fait mutuma sengi ba warrior pardon hein. Ba ibo limbi sa ba. Ina lo ba boya. To ko za sengi na pardon ko za ya ba republique ko za na pays mo boete batu basoya ko humilier batu. Batu basoya ko finga batu. Yo so boyo tanga ko mone muzaki ndingu. Soko bongoli mutema. To boy na biso. Lamba mami wata ya buyo bakisa Kagame toroya te. De soka bongoli mutema etali atika koma fali atika koma ba warrior etali bisote continue ma finga kaka mais le pardon ça c'est libérer etali bisote toi pour ça pardon te toi pour ça pardon te tant on a conscience nana tinda kai faut expliquer biso avant to ndima pardonner a bisa biso que nana wana ko tinda donc c'est ça solo on va devant ma casse boue faut bisa nana mataka na podium pour finga fali pour finga aloba makambo alobaka wana. OK. Pardon na yo senga biso. Omoni boy pardon. Ngai pena etange koko ba warrior na to muzeki ndingu to boy pardon na yo. Ko tanga pe komba ba warrior te. OK. Bo sala ba débat na bino kuna ba terre à terre
et la musique na bino fali bo tchake or voilà voilà on senga biso pardon te on a sengi ba warrior pardon on senga biso pardon ni ko sala ki biso ni mais koko ba warrior na ngina beta lisolo mo bolelo parce que tu ebi que sal oyo et puis tu zela na katu te puis tu sengi pardon wana a comprendre loko moko asuki yango ya ko sengi nango pardon ya mo nita to biso biso to ba mbiaka na ba internet to to biso bino ke biso to tikala jamais ko bakanga biso to tikala jamais ko finga ba artiste boy bango ba ya ko na ko finga ba artiste lelo ninga za faire la visa mte compliqué yango ya ko senga pardon camarade ne bakanye na aéroport anchi camarade nani camarade lité ya kanda oh baza ba camarade ba golwat yaki mukolo bakanye na aéroport anchi na faux visa oh da ba refouler combien de fois on le lagi déjà nazangi lisusu na mboka on le lagi déjà siko yo on le la lisusu osoma ke tika loka na mboka ngo mboka elengi d'ailleurs poto na ezolingo te ye fa ke na ba Turquie ake na ba Dubai Europe a été vraiment même Nanzamba hôtel on finga numéro 1 ya musique on finga pour nani OK donc c'est ça voilà les kamengna lo ba ça que biso tout ebe ke fali pour pa abeta ki ING Arena eza salle moko ya monene spectacle la Belgique eza ba chroniqueur ko ebele ba décrinance ba kiti sa salle wana ba mona ngo mukie ba chroniqueur ebele ba mona salle wana vraiment une sens par rapport à fali ko beta la salle wana ING Arena mais tout le monde peut artiste un peu mort ko visiter ING Arena là ba cause na carte ba comprendre que oui salle eza monene donc fala beta ki salle donc ba musika mona ko mukie mais là fala beta nga totoli ngo ba dire que oui c'est que ça va. Même si c'est moi pas tout visiter on était analyse de quoi ça par rapport nango analyse nanga ezali ngai na monaka garçon mo ba na poto bonani Prince Mobola alobaka faire égol à na droite ya kolate lambe ko kana même na fali alobaka ngo vidéo monia les paroles s'en vont les vidéos restent vidéo ezali alobaka kolanda eli susute mais faire mo kaza teti pour vana aloba ya la popo ya la bail akata vous comprenez? Ouais. Mais les lois qui mettent la ING Arena, na Belgique, bah ça les a dit. Il y a un peu de aucun mois. Donc aucun mettre la ING Arena pour aller. Bah ça les aime là il y a la communicateur mais d'accord le belé nyo surtout wana. Bazo tia une erreur na yemrope aye ba ma mangote. Bon le baki ING Arena eza faux salle. Fallait beti na Belgique. Si boké robeta ngo pour nani. Tant to comme le babwe comme yo et bon ezalaki ya bino. Ba dégrina salle wana fallait beti ki. Ba na niveau mo eza faux salle. Eza boye na boye mais lelo ye wana na salle wana te et puis nga na ibisaki bino jour faire à Paris la défense na cha na loba te na loba lokwa maka osina baki na otika na mutaka nga na loba soki faire à Betty Paris la défense na tikali na tiki kolobe la fali obi poani nga na za mwana ko na musique comprendre ngai na koli na musique ola na ba bogarde la presse ba gouvete ngata na ola na musique bana na ba batela bango bima te obunga ngata na ola na fali na avenue Zamba et pas ya mamami nga na za mona cité des assez combattants pas ba we ya joueur a gagner na fita na mbinza donc ngabu na biso ya Sam Chintu ngabu boy ya Modogo ya Lenzambe en face donc na koli na musique. OK donc oyebi yango penza na loba sur base de quoi faire au Québec na Paris la défense azana actuellement botanga nzembo anango longole Congo tie betie concert kuna na poto donc c'est que ça les salate batu bandimanga to za mutema mabe sort nango nini ateka 27 ateka 2700 billets lelo sikoyo Paris la défense bongo wana ki fiki championnat MK après ta ba uti championnat MK ba yeli biso ING Arena. ING Arena, ils ont la capacité à combien? Bah 7000 hein. Ils ont je crois même 16 000 je crois. 16 000 OK. 16 000 à 12 000 de la capacité là ngwana. C'est qu'on a monté na mamba tchenini. 9 000 ya Adidas Arena le premier jour, na 9 000 le deuxième jour, ba tchango ING Arena. Faux calcul. Bato bayaki premier jour, bangwana ka bayaki deuxième jour. Et puis baso bayaka même billet. Sur base de quoi que ça calcule, le lot 19 000, 9 000, le 9 000, 18 000.
Mais nde bolanda fali bon c'est que falo sala makambo ya bien yango bolanda fali moko aboyaki alobaki ke naza guide te guide azalaka na Congo mais mpo na nga lelo fali azali porte étendard ya musique ya Congo soko boyi bamanga libanga na TV na ndima lelo yo soki bazoluka musicien nini bakocollabore na ye bazoyemba nzembo ya Afrique francophone baoyemba nzembo ya monde lemsu peut-être mpo na guerre lelo eza na Congo na este musicien bakosollicite liboso eza fali il a plus de visibilité il a plus de chansons en succès actuellement awa nga na yaka te mpona loba makiona te donc c'est ça fali lelo azosala makambo oyo yango tiomona na video alobi bino bomonaka fali wana bomonaka ndeni moto atatola mpo na vi na ye mpe makambo asala mpo na vi na ye esalama moto akoma na miri ya ndiaye champion d'Afrique et de Caraïbes mpe lelo azango akeba na moto wana kocompare na fere te moto abongo atatola mpo na vi yo ebi miseni na sa tatola mpo na vi na ye esalama fali aza na balinie moko na batoma edison moto asala ampoule amekango 700 fois siko nga na yo na bandi olando ata 10 fois na olingo boye osike na okontinue siko jo wana amekango 700 fois mpo ampoule epela siko fali aza balinie wana volonté wana ambition vision azwi barisque ebele na miziki namonaki ndeko mwana fali aza lokola équipe nana baka équipe te moni esika ofali akei soki ecomplike eza mabe mpona bamisien congolais soki de esika mo boye fali ake ecomplike misien congolais koyango te yende aza lokola moni eloko batiaka fo obima na mutuka o bajojaka batalaka mafuta fali siko aza bongo donc place fallait que est compliqué faire koyate héritier koyate kofi koyate wera koyate pour fali déjà compliqué so peut on ba bosko que c'est que fali ba les kneba vie bango tout en général tonde mais yesu masi e mo kalobaki na ba yeko ne bo sala minene kolekanga pourquoi pas fala sala minene koleka kofi place on fait succès na musique fala ba kisengo oh tu peux te ninga ko comprendre te et comme akanda oso babi fala leki kofi bosiliki mais so babi kofi bu na boya leki eleki nango mais petit wana ku na boya Nigeria na za moi on pose une question mon corps oh tant artiste congolais a qui visiter ING Arena ba trouver ngo normal mais tandis que guerre pesa na mboka ba mundo ba okufa mais sikoyo pourquoi ça fali non tout ça normal parce que tant les fali siko a OK a visiter ça salle mususu to la ka salle wa fallait ka visiter en il fallait créer problème. Pourquoi il fallait créer un problème? On dit pour mes amis. On dit Moutou a plus de visibilité. Moutou a plus de koyebana. Si on a sali les kamba, tu vas aller n'engue basu la ramu. Moi j'ai compris. On dit on a mon avis faire na ING Arena. Na comprendre que batu baki parla bango yeti. Yango sali yango. Parce que on dit musicien ou eza musicien. Ou eza na bolingo yango. Ata tonto promoner nga yaki alobi yo. Message on a fait encore ça dans mon andako mais aye ko sala lango na salle lukuta balingi ba soigner ngo po ba mona bato basilika ki ba bimisi lokola do ya longo e banda Congo wa ake sala le message wana ya este na salle wala boni busoba boyeko boni busoba boyeko toto chéri comme ça balingi ba diemelango mais on que ça mabe au moins ça montre aujourd'hui lelo ba musicien faut pas ça la informer si moi na mboka faire gola kena na salle wana azosenga ba pardon ki na yebaki te bona bolimbisanga na soki de date ayebaki na ye te mais tango ya sala ngo bato balobi te so daki fallait que tu visiter salle moko yoka ba émission ngeko problème donc c'est ça ngo normal yé a comprendre que bato kaka mutaleli nsemnele kana RTNC ya est voilà aleli na kana na ministre bon wana sala ko solo ba wana alabi onga pe na yembela este na RTNC ba lexa ngo te pona ni de ye vine ka milelo na milelo nde mutu mo basumuna nde mo le tike mo bo ba kibaka ete mutu ata pe na ba fanatique ne belé kolela ka lela ka bo defa ba fanatique et ko wenga ngo na bité esprit wenga ngo esprit ni et ça ka ba vérité to lo ba parce que ba musicien musu ba mo ke ba travailler bien te ma bongisa
côté musu côté la sala qui bien te côté musu la sala qui bien la Congolais bossa la mutu nani na te nani na ba iloko nana Congolais bi ko sa la mutu campagne moko ya mabe au moins ne ba sa la Kobel campagne ke komi solo banzete nde ba sa la Fali campagne na moment est basi photo ko ba publier o tala Fali azolia na ba Kagame tala Fali azo sa ba montage moko boy bilo ba so ba sali moko pela ba tu tiko consommer musique a Fali vraiment toyebi ba jeune bino ba ça ba suma makasi kusuba makasi suba ko ba consommer musique a Fali makasi ba consommer musique a Fali voilà nous vunu na bebe Koko ba warrior on a kanda lelo te biso ba warrior faut ko loba bo c'est la vérité parce que bon pour éclaircir ba fanatique mo na que non koto yo photo ça la boy koto photo ça boy ça vraiment bien boni ma sur le Stade de France c'est ça na batu bazolela ngo lokwa ba Gaulois te ma première fan bazolela Stade de France ba Gaulois obi poani tala na ba page na bango olobaki okobeta Stade de France olobaki yo mona ba wa ba olela ngo tu connais bango ba kipe ya bango ba kipe ya be bango ba kipe ya tala mutu akonsolaka mitema ba Gaulois eza Fali na ndenge na consoler mitema na bango moi banzembo lokwa ba Marlène ba na ngo te kuna mutu nyonso te ezala papa ya mokolo azobondela mwasi na ye na nzembo Fali yaya Fali azala banzembo mosusu boswani bino mbaye na mwasi mutu ateyi bino te boyoki yango kaka bobandi osenga na bapardon oh bébé limbisanga chéri pardonne-moi okomozwa maloba Fali okomotia yango mwasi donc c'est ça musicien faut bongo vraiment mais bango balobaka ke Fali abetelaka basi misiki bo bamibale babina yango ndenge et puis bato baza ebele na monde 7 milliards binoti biso toaka 2 milliards si oyebisaka olongoli su bamache ye mon frère totikali combien bamache ye mon frère totikali combien onakokanga 30 mo boye na ogere bino sikoyo soki deya moto abetela bana basi banzembo sika aza majorité donc c'est ça donc eloko bango bakosala wana jamais bakotikala koyimisa bato banzembo bafali bakotikala kosala bo Stade de France ezali mutu akosa bino te sikoyo bakomi kozwa stade oyo ya ofete bwani oyo bapibliaki nde bakomi olobaki o longoli Stade de France ekomi stade ya ofete bwani non stade wana eza na projet Fali lelo aza na capacité abetaka na basale ete bacote d'ivoire wana te akobomisa bato donc fo betaka na bastade parce que tout le monde est dernièrement na concert abete na Côte d'Ivoire na budget bato baleli bato bamisu batikala babiye na maboko vraiment sikoyo yo mutu mo bovandi ozolotaka Fali akobetela mwa salle de fête moko boye te Fali akomi niveau ya bastade parce que aza superstar na musu aza bacontrat musu ya 2026 de ça signaki déjà bazokoma na nini kuna baproducteur misato babanda kolandanga wi misato mpena baolanda oh Stade de France wana bozela bomona bo esika mpena bato bakosala bacrise bakosala bacrise yango wana siko nayebi te koko bawarrior Fali badefort azosala baexploit azosala na musique na biso nayebi te eza nakoloba ndeni eza kanda eza badefort otikela mosala ya kolongola yango to ndeni eza kanda obi kanda mpo na nini ngai naza mwana oyo nakoli na Kinshasa na 1986 banigéria toyebi bango na musique makasi boye te nde toyebi bango lelo Congo ezalaka libanga avec papa Rochero Lwamo Makiadi bamilisien mosu ya mikolo bazalaka babeti masikini bazalaka ozomona ke bazobeta musique ya Congo ezalaka likolo mais ngai aloba yango vérité so boteni nga rigueur etali bino génération ya Wera JB Kofi babeti na bango musique mais bamemi musique na biso loin te na Afrique wana mpena tosolola ngo preuve ane moment Wera ando rene so otie na magie système yo mo oyebi makambo osala tekomi na balopori na baeyala eboti baveni yaya omoni sikoyo ki biso bokumisa bolo baleki Fali atie aveni na baparis la défense na bakiti atiaki na bakiti yo te na bakiti te na fosse eske na fosse batiaka bakiti adiminaki grandeur yango wana atuna bato botangela nga 3 chansons ya Gims na France lelo yosala succès question natunaki yango 3 chansons ya Gims na minute oyo na France ezala terrain eza te na minute oyo ayana Kamora abeta ye na minute oyo Nino abeta ye donc
aza fali ya France te mais fali aza fali ya awa na pays nena numéro 1 Gibbs na France aza kantier donc yango moni biso bawario topesa artiste na biso force akokai na banino akokai na baburna boy lelo bapetio atu bango mabanga fali le seul musicien à 47 ans na succès baosengela ko bafeaturing na fali mais fali obude oboya naye kosala featuring na bango kasi taiki mpe auta moto abwamfo apimilaki taiki aboyaki featuring abi yo sous-estima featuring ma trop esimba te kasi nabetali ya na fie na nga nabenga la légende de la musique africaine. Oh là là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc, on va la pause à l'émission, on va rattraper sur la deuxième émission. Et ça va vraiment bien car les bandes a vraiment quelques dédicaces. Ils ont un catalogue. Enseignement, ça dans 3 et ça va bien. Après, ça va bien. Dédicace, Soule Kauka Pazouzou. Mon directeur a dit Badiata à Koulou Média. Donc, Motem Mayaser Nabiso Nana Moudouga. Et puis, Nabo Sanité. Il y a fiston coloqué. Coco Dilasso opérationnel. Alain Poupa, l'ami de King, camarade de Mokonzi. Cyprien Anjolo gagné Bango. Manon Loubaki Vanessa et Jiki Tenge Mokonzi. Tous les staffs, Jessica Moutipai, tous les staffs, il y a Papou Nabiso en tout cas coup de chapeau na bino bosali musala makasi. Et Nabo Sanité, Serre Nanga Chantal Pomolo qui libanga na yo. Donc, les bangs en direct, il y a fraîcheur. Donc, maman Néné Tamadine Adjo, Bola Moleke Belé Tala. So, il y a des choses qui sont là, Mbonga Bawayote na Kosi. Il était à Kanande, Maman Moleke m'a bien envoyé à Mbonga Bawayote. Ngaï na Ebiso que Bawayo merci. Bawayo merci. C'est maman Néné Tamadine. Maman Néné. Après, on a 6h-5. Proviser ça, et ça te dit, les cas. Tap 5 gars. Merci beaucoup à Fanny Poupa. Merci beaucoup. Bato va continuer à douter dans la Wario. Voilà, merci beaucoup. Merci. C'est nos micros. En tout cas, on a non, la petite, c'est là, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci pour la confiance et fidélité. Vous allez, on a vraiment ébellé partout. Il y a Rolanda, émission avec Coca Warrior, Chéri Cobetox. Donc, nous avons beaucoup de copies, c'est la campagne toujours. Warrior focus toujours dans le stade de France, et ça, la biso bien. Là, je dis merci à toi, Cascasserie Poison, Lisa Bola, Elle Confort, à Bruno Bellico, boutique d'habillement, Porte à Nova. Merci à staff, tout il a fallu pour pas Cyprien Zolo, faire gagner la merveille. Papa dit, bah, diète, nous place vos alliés, vous abonnez massivement sur la télévision, likez, commentez, partagez, et ça, la biso bien. Et puis, merci à tout le monde, Nana Bola, la petite Nana. Moi, la main, retrouvez-nous à la prochaine. Bye.